Africa 21 TV, un nouveau monde. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu mbote na biso balandi ya émission na biso tango ya bososoli. Merci na ba oyo tozwaka ba encouragement, merci pe na ba oyo botulaka kokomaka ba message oyo esepelisa bino, mais oyo eza important plus boyokaka, parce que soki o siliki o komi message ya mabe et là c'est que oyokaki, donc du moins message ezali passé o eza important yangwana ikameta tanzambe ezali po oyo mutayo kakaka après yo moko yeba ko réfléchir ko kanisa oyo yokaki ezalaki malamu to mabe pamba te eloko epesaka biso kaka kanda ezali vraiment plus bizaleli na biso. Na émission na biso lelo tokolobela masolo ya kati, tokolobela liboso devoir na biso bandimi vis-à-vis na batambwisi, pe tokoya kolobela lokuta tope moyibi katikati na lingomba. Tozolobela bizaleli ya libanda te, ozala moyibi oyo abetaka bachekula oyo asalaka boye vie privée te, vie ya moto te. Biso nesu za batami mabe toyibaka tolulaka to nenge tolobaka kindumba tout osalaka, mais tozolobela kati na lingomba po lingomba eza ya biso te, mosala ezali ya bato. Papa Simo Kimba okianga ni molimo santo tango bandi mosala na ye alobi to salela mosala ya nzambe na solo, ezali recommandation to telema tozoyimba nzembo nesengo, mezali recommandation conscience no ba eske nga nazo salela mosala ya nzambe na solo. Ko sala mosala ya nzambe na solo linko ba banda na biso na ba choral ti biso ni en général, eske to salela mosala ya nzambe na solo. Lango naza plus focalisé na ba responsabilité nyonso tozana ngo ezala ya ba choral ezala nyonso wana tozali batambwisi tozali bato tozaza ko salela nzambe esenge to salela nzambe na solo na transparence po nzembo lobi na biso to salela mosala ya nzambe ya solo po mokili ebika. To bosana te papa denge na kunti malobaki soki mokili ba comprendre que pasi yo bazali komona ezali pona ngai na yo bako bamba biso mabanga. Nde to bandi liboso na devoir na biso bandimi vis-à-vis ya batambwisi. Papa Simo Kimba okianga ni molimo santo mokonzi ya lingomba alobaki boye bosalela ka biso bosalela ka batambwisi bolamu oyo bozali kosala katikati na biso. Message wana epasa kitoko surtout na ba RDC na tomona ba exemple ba paroisse ba lamuka kozwa soin ya batambwisi na bango. Okomona pasteur ya paroisse boyebi ke tozana lingomba oyo lifuti ezali te, pasteur kozanga elamba ya kolata nezali devoir na biso bandimi toyeba ke pasteur folata kitoko, pasteur faza na aspect ya kitoko ezali esengo kobongisa soin ya pasteur na bino. Ah pasteur openenga lata yokisa biso soni, mais soka yokisa biso soni parce que tozo soin na été faut toyeba ka pasteur aza moto ami pesi na kosala tata nzambe akolia nini akolata nini moi transport na ye moi téléphone moi bana pe bakozanga nyonso wana ezali biso na lingomba tozali ka makasi na ko critiquer mais na kozwa soin to yebite. Mais soki toko sala teke motambu sazala na aspect ya kitoko to za na santé ya kitoko wana pe l'accès ki to lingi tata Simo Kimba te po yenda pese recommandation tozwa ka so ya batambusi na mokanda ya Galates chapitre 6 verset 6 balobi moto ya te ya mililoba akabola oyo azana yango na moto ya te liloba yo zana ba costume belé nozolo batana pasero babilamba la takelemba lemba. Mais passer na bio azali na elamba te yo zali na ba costume belé pona moko mibale ke nuko tikela pa passer soki na lingomba tozi initiative wana ata ya kopesa na ba volontaire na kanisi passer akolata kitoko abimi liboso zo représenter biso na esengo omoni pe biso bato tozali kosala katikati na lingomba photo yeba kozwa donc kozwa so ya passer ezali na kati ya lingomba pamba te misala ezali kosala mana misala wana tozali kosala toyebaka peke so ya motambwisi faut toyebaka ezali important même masala kana ye mais to kanisela ka ye tamuso momba moi téléphone kaka ya passer akobenga ko yamba bisika songolo mais akozanga mwa moye akobenga nyonso wana ezali devoir na biso. Donc tango tozali kotika pe batambwisi na biso ndengwana elaccepte ke tolingi bango te tolanda ba exemple malamu o tomonaka passer pe baninga telebi botali représentant zo l'accepter représentant oza fier na ye puisque azana aspect ya bien yango moni même ba protocole totiaka liboso ya batambusi sengeli totalaka papa passer otile protocole moi si po sala ndeni est-ce qu'il y a ko bongisa ye pantalon
mwana mobali ayeba pe kotala coutrement ya pasteur azobima liboso ya bato atala totalaka exemple ya papa Simon Kimbangu Kiangani le grand prêtre ntango abima liboso ya bato otali papa ozomona aspect oui parce que aza na baprotocole bazotala eke papa boye ebongisa boye tosala yango mpe na bapasteur na biso ndenge moko mpe na bamama pasteur mwana mama pasteur waya na église aza responsable mama puta moko elemba tout ça mais totala mpe biso tosunga ye afiki ezali totala mama na biso aza responsable ndenge moko mpe na bandimi okozwa super wax na yo oke kopesa mama pasteur na yo ezali likabo oyo nzambe ya kopambola pamba te ye moto apesi recommandation mais tant tokoseka pasteur na biso alataka kitoko te ezali soni bongo soko ye na mopaya na lingomba atali we pasteur na bango taninga alati tina te ezali mawa pe soni donc biloko esengeli même baprotocole fo boyeba kozwa soin ya batambusi avant baya na église. Moni normalement avant passer à l'église dio protocole oyo zakana il faut yeba passer à olata ndenge nini akobima ndenge nini o ezake tokuta na ka na église tout ça passer à yena bilama mo pena bozota la lem so soni papa ndenge ndalo bakiboye soki motambu salati pantalon ya kotobuka bato bakobima ka na lité ya moko passer à l'attaquer pantalon ya kotoboka donc bandimito e ba devoir na biso ya kozwa soin na bango ozana eloko kolia ozana eloko kolata kopesa na motambu sizali kopesa na papa Simon Kimbangu Kiangani soko tokosala kaka na papa tokosala ngona batambu cité elakisi ke liloba ya papa oyo apesaki toyokaki yango te tozwa conscience pona kozwa soin ya batambu na biso po bazala malamu et puis tokei na likambo ya botosi là tokotala na Hébreu chapitre 13 verset 17 balobi na biso boye obéissez à vos dirigeants et soyez-les dociles, car ils veillent personnellement sur vos âmes, puisqu'ils en rendront compte. Ainsi pourront-ils le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne les tournerait pas à votre avantage. Tout très important. Soki biso to sa bango te na ni to sa bango. Tango biso zo soin na bango te bango ba mi pesi bona ko kengela biso. Alors tango biso toza ko soin na bango toza ko yeba ko respecter bango te ezali malamu te moni to ko betsa bango mabaku tango wana ba ko sala musala nzambe na konyonga na esengo te nzambe pe ya ko sepela te poko lela na bango e ko zala na désavantage na biso. Donc photo yeba ko to sa bango respect ezali recommandé même ba bengi o papa ba bengi o mama to bosa na kate respect droit de naissance. Oiko zala leki yebaki o azali yaya elobi teke na lingomba lokwa to benga maka papa na ba mama to kokani to yebaka droit de naissance to tala ki papa o azali papa na nga mama et puis yo pe mokolo otala mwana muke na kopesa ye respect tango wana to kotambola malamu mais biso bandimi vraiment esengeli to yebako respecter bate bazali kotambuza biso ezali vraiment très important so to kopesa bango boto cité tango wana tata molimo santu pe akosepeya na biso te to tika ko généraliser. Ce qui motambu si moko asali mabe to sangisi batambu si ba passer ba diacre tout ça non eza bongo te oyo asali mabe na ye yende bokoloba na ye to tokoloba na ye asali mabe mais o pas ali ko sa musana ya malamu bandiko na ngai tozo ka pe courage ya koloba na tata kumisa papa passer o azo sala musana ya malamu mais ce que tata passer azo sala musana malamu to mama passer to ko sangisa ka ke ba passer to batambu si ezali malamu te wana nde ezali tozali ko betsa ba oma bako ala tant tozo sala bango ndenge wana bango pa kosala su musala nzambe na esengo te to totali na mukanda ya tata nzambe na 1 Timothée chapitre 5 verset 17 balobi na biso que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Batambu iso bazo sala musala na bango kitoko ba mériter double honneur. Foto kumisaka bango, foto sepelaka na bango. Mais musala mutangu sa sala musala malamu to ko encourager te kaka maloba mabe ezape ko betsa ma bakuna esengo pe ya ko sala musala tata nzambe e ko zala te. Soki biso no sto ko boya ko sala musala ngoyo tambola ndenge ni. Soki baza ko sala musala tata Simon Kimbangu malamu to encourager bango, to sepela na bango, to zwa soin na bango, to linga bango poto pesa bango esengo ya kosala tata nzambe na kimia. Akanisi wana na lobi to lobeli devoir oyo ya biso bandimi to bosa na kate Galates chapitre 6 verset 6 moto ya temi liloba akabola biloko ya zana yango na moto ya teye. Omoni tango passer na yo motambusi na yo azali kozanga yo zana ngo zo pesa te ozali pe kosunga papa Simon Kimbangu te pamba te yo nanga tozana devoir ya kosunga bango pamba te bango bat bazali kolesa biso liloba ya nzambe. Toleki na likambo oyo sikoyo ya basali oyo ya mabe. Papa Simon Kimbangu Kiangani
yemo kaka mokonzi ya lingomba alobi Silo Nzambi to sala musala ya Nzambi ya solo pona nini poto bika to mokile bika mokile ko bika kaka soki biso totie vérité mais soki tolongoli vérité mokile ko beba pamba te solo nde kangolaka. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra des hommes libres. Liberté et yakana solo. Jean chapitre 8 verset 32. Alors, soki kati na biso papa lobi ke batambu sitoti kalokuta. Mingi bakanisi soki papa Simon ki mankianga na lobi bongo lobi ke ba pasteur nyoso ba diacre batambu non. Bae bazali na kotambu sala musala Nzambe na solo bazali. Mais kati na biso bambu mape ya mabe tozali o tozali ko sala musala Nzambe na lokuta. Est-ce que lokuta zali kaka na ba choral na ba pasteur? Africa 21 TV, un nouveau monde. Biso par exemple na ba mouvement na biso tomona déjà. Par exemple na mouvement nga mona zali. Tomona déjà bato basimba kambongo na ba mouvement. Osali bola ndela mbongo emona niti ebele balongwa na ba poste na ba choral mbongo elingomba alia avanda mais bato wana pe bazali ba miyibi bazali bato ya lokuta kwani tolobela yango te tomona kaya ba passer na ba diacre non mais na ba mouvement ngana yebi bande kumusuto zaki na bango babi so bazo kongola mbongo na pesa kaka nazo bakele kuliana parce que tozali ebele na ba mouvement bato ya mabe oyoka balongola ye soko landeli mbongo emona na ti pamba te dikambuwana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo soko tosenge na biso bulimbisite 0 sur 0 so total na mokanda ya tata Nzambe na Jean chapitre 8 verset 44 alobi na biso Satan nde azali père de mensonge pamba te ye lokuta ezali nature na ye mona na Nzambe aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba mpasi na biso kusela te tokosenga mbongo na balimi ezali mais misoko bino nyonso tozali awa bosali université ekosala malamu pate botrouve solution na problème oyo ezali kosala mpasi na moto mwindu ekozala te mosala bozosalela ngo na ndenge ya solo nde lokuta yango baza moni ntango tokotia na biso vérité kozala transparence réunion contre la malamu tosengi bandimi mbongo ekei topesi mpe bandimi contre ni ketala Africa 21 TV, un nouveau monde. etango tozoloba bongo ezala ya solo kasi ya lokuta te pamba te mingi mpe baverifiaka baotala boyo mbongo na bino ekomaki te ntango wana ekomi tokoli kosalela mosala ya Nzambe na lokuta Anania na Safira bakufaki mpona biloko na bango moko omoni na acte chapitre 5 tanga kaka nyonso ozomona ke lokuta ememaki bango na liwa ntango tokosalela mosala tata Nzambe totie lokuta Nzambe akosepela na biso te toyebaki bambongo ya lingomba oyo tomonaka ezali babien malaki eza bapoison retardé ntango yo bana kozwa mbongo bobomaka tusa okomi boma yo moko na génération na yo pamba te likambo wana nazali kulubaka na bino mokolo na mokolo soko tosenge na biso bulimbisite 0 sur 0 Elisa boyi kozwa badon ayaki nango mais Gehazi azalaki mosali na ye alandi ake kokosa ke bato yambi bapa yambi bale pesa mbongo tusa azwi suka nango na derwa chapitre longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment moto babikisaki azalaki na maladi ya lepre Elisa yekolobana ye la lepre mais misoko bino nyonso tu bozali awa bozali université pate botrouve solution na problème oyo ezali kosala place na moto mwindu ekozala te mosali na Nzambe akosi ayibi tala postérité na ye nyonso akozalaka na maladi ya lepre ntango yo nanga toza koyiba toza kosala makambo toyebaki génération na biso ezali kobeba pamba te lelo bato mosusu bakomi kosala na esprit ya koprofite ndeti kaka ezali ofete ndeti mosala ya mosiki na minibela kolobi na kolonga naza na mandate oyo naza kolonga eza na connaissance eza na makambo te nazoloba par plaisir non bapaster mingi responsable bazodenome bango lelo bazokutana na baproblème soki banome papa paster to mama paster oyoka oyo alongwaki atiki nyonga 18 oyo alongwaki atiki nyonga 20 banyongo wana balingi ya bato bapesaka mbongo nyongo wana mbongo wana ekei wapi yango wana lingomba esengeli yeba kozwa mesure na bato bazosala makambo ya moyo papa mbenza bayelaka ye kambo eyitaka na ngola papa moko responsable o mbongo ezalaki nango na ndako ebungi papa mbenza baki okobimisa mbongo ya lingomba epuis ozongelaki kosala na yo kaka ya lingomba kipaser soki mbongo ya lingomba ezongi papa wana suka nango azongisaki mbongo moto
bomoni ki alongwe na poste yo 15 000 20 000 non ayeka kika kolongwa asali détournement ayibi na lingomba il faut qu'on la dinaye mbongo wana kwezonga mbongo wana soki ezongi te naki bokonzi na yo responsabilité na se ozalaka na grade ecclésiastique mpo koya okosala activité moko te kino kozongela tomonaki eloko wana na fakimere bakangi mwa bato na kanyaka balobi kokosala soki osala na confarte kino bokozongisa mbongo donc tika koencourage mabe yango na katikati na lingo mpasi komoni bato balobaka tika bango se bakoyiba bayiba na bango l'essentiel epesi seke ye mpaza moyiba to soki biso nyonso tokoyiba sikoyo likombe otamona soki biso nyonso tokolia mbongo ya likomba mini misala ekosala ndenge mbongo ya bato bazali kopesa kosala misala esengeli misala mpe monaka ezali teke toloba oyo akolia balia non motambusi akolia oyo lingombe ekokanisela ye wana ezali mosala na ye car l'ouvrier mérite son salaire na moke oyo balingombe ekokanisela ye kolia wana ezali malamu kasi bambongo ya bato ezali kopesama mpo na misala esengeli etonga yerusalemi to encourage teke non tika yo pesa kaka yo kotala te sika mbongo ozokende non mpona nini napesa me nayeba te sika mbongo ezokende mbongo fekende na yerusalemi mbongo fesala misala ya tata simo kimbango kiangani mpo lingombe etongama tolongola baideologie wana ya mabe ya koloba ake non yo pesa kaka kotala te il faut totala il faut mpe toyebaka compte rendu mpo ezopesa biso courage ntango bakosenga lisusu bapesa lisusu ezali mpona kojuge batambusi te mais nefiske transformance wana Africa 21 TV un nouveau monde nyonso bazali kolongwa na lingomba baza kotika libulu bolongoli ye 20 000 euros o bolongoli ye 15 000 esengeli fo bazala poursuivi bato pene ya mabe baméchant bangwana responsable ya korala longwe azali kosimba mbongo okesiere mbongo emonani te mais fo boloba na ye bovandisi ye bosambisi ye mpe bopesi likambo wana na lingomba akosala activité moko ya lingomba te kino akozongisa mbongo ya lingomba voilà oyo ezali important nde yango wana mais soki tokoencourage bato bayibaka na lingomba pomoni teke ezali malamu te tolobi te mosali na nzambe alia te non wana kolia ezali devoir pamba te likambo wana nazali kolobaka na bino mokolo na mokolo soko tosenge na biso bolimbisi te 0 sur 0 na kotanga na paroisse na Kinshasa na paroisse ya Lalu esalamaka boye bandimi baza komona ke mbongo baza kopesa clair ezali te aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment mpasi na biso osila te mais misoko bino nyonso tu bozali awa bozali université pate botrouve solution na problème oyo eza kosala mpasi na moto mwindo ekozala te ngai nazali mwana ya kimba na bangelo te paser na bandimi eloko wana mbongo ya wana nde tozali koluka namoni ke tozoyokana te na bajeune tokutana na paroisse ya Mbinza Delvaux bon bajeune mpe bayokani bonjour tel tokutana na paser akei kofunda na pa ya papa Yefa alobi naza na babandi bazolinga basalanga mabebe balobi nanga tokutana na paroisse lelo ya Mbinza na Mbinza Delvaux oyo nazoloba bandimi ya Lalu bayebi yango kotuna bajeune bakenda kuna boye batalaka bum papa Yefa ntango ayoki bangi bamenace paser ayebaki tatina ye basoda ntango papa Yefa azalaki en vie mpe à son âme basoda bayeba kangi bajeune babandi kopeta toza babiyebi te toza babandi te batie bango na jip bakenda bango na centre d'accueil devant papa Yefa ezalaki na ndeko na biso moko kuna kongo na ye akela azalaki soda ye amoni papa Yefa atelami abeti papa Yefa losako alobi naza elema nao papa Yefa alobi ozali soda mais oui papa naza elema nao mais ono tozali bandimi ah bon nini alobi tozalaki na réunion na papa passé totalaka boye pon basoda baye kozwa biso balobi ki toza babandi papa passé na bukaki lukuta mpona nini bajeune bazotia ye moto mbongo ezomonana te et pourtant papa passé azotonga ndako ya munene ngai nayebi ke ndeko na ngai azalaki kofournir ye bafourniture ya kenkeleri askende akosomba kuna me bandimi bazomona clair te balobi bakekozwa fili bandeko na ngai tosalaka mosalaka nzambe na solo soki tosala mosalaka ta nzambe na solo ekozala malamu totika lokuta elobi teke batambwisi nyonso basala lokuta non elobi mpe teke batambwisi nyonso basalaka babatambwisi baza kosala na mosala malamu baza na bango ebele kasi oyo tozali kosala mabe totika kobanda na bakorale
tina ba mouvement nyonso ba détourner mezali to kosenga ba mbongo moni ba to kosenga mbongo ba sengi mbongo wana okende ba mbongo mususu ko tina ba poche mususu de kei mususu mondimi atini mbongo na yebo ke kotelanga ozwi olie obongi mingi bazali na ba mikili ya moto batina ba mbongo na mbongo na Afrique mbongo ne komaka te mbongo ekomi ya ye sala musala ba basi ba solo soto sala musala nzambe na lokuta nzambe to yeba ye lepre ya namani et yaki muzwa kiasi tina postérité na yeba malédiction ya ba malédiction alors basali ya nzambe bazali kosala musala bango na solo tolobi to pesa bango lokumu to encourager bango basali musala tata simoki bango na esengo pe nzambe tata molimo santu apambola bango. Voilà oyo ezali moi kolamusa na ngai nayo to salela musala ya tata simoki bango na solo to tika lokuta pe moyibi katikati na lingomba ba détournement balongoli yo na poste otiki libulu nyongo oyibi mbongo kei ovandi pe o soit disant ozalaki mondimi za mondimi te yo otiki nyongo po bandimi banyoko matisusu bafuta bato ya bongo nde bazo mérite ba vrai bitumbu oyo ya libela tiki no mokolo akozongisa bongo donc ba disciplinaire na c'est vrai musala ezali na bayi baza kosala ba détournement même na ba mouvement ti na suka na likolo kuna to tika konyokola lingomba motambo so yesika komi na basi akomi kobanda kofuta nyongo eza normal te mais yo zala ki wana mbongo wana okeni nango wapi Africa 21 TV, un nouveau monde. Tata pe ba mama tango telemo za oganga olobi ozali mondimi to motambo si mais na kolongwa na yo fotika libulu nyongo moyibi batambu isi oyo bozali kosala musala malamu tika ite papa simo kimango kyanga na pesa bino makasi ya ba problème na kanza me na solo tala pasi komona na musala oyo malamu sala longo na solo pose longo lifuti bambongo ya pamba pamba e musala oyo longo soki omoni mutazali kosala na lokuta mukana nzambe lobi na biso na Jean chapitre 8 verset 44 tata na yezali satana oyo azali père de mensonge mais mona ya tata simo kimango kyanga ni ayebiete pamba te likambo wana nazali kolobaka na bino mokolo na mokolo soko tosengi na biso bolimbisi te 0/0 akobanga pe bandimi azali kotambuza bakanga ye na lokuta mona lobi lokumu topesa na batambusi bazali kosala mosala ya malamu tozwa soin pe na bango aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba na kati na lingomba mpasi na biso kusela te lingomba na solo tolongola misoko bino nyonso tu bozali awa bozali université pate botrouver solution na problème oyo ezali kosala place na moto mwindo ekozala contre ndi eza malamu bosolola dialogue na bandimi balingi bayeba topesi bango mpe contre ndi bango tokotisaki tala tobimisaki yango wana nde tozali koluka wana ekoki yakanisi mpona ngai na yo soki ebeti yo mababu atuka osala makasi otia baprotege na misapi na yo parce que makambo mosusu po elobamaka po toloba yango po ete lingomba ezali ya biso nyonso lingomba ezali ya bapasi mokimba okela lingomba esengeli kitambola na solo tosala misala oyo ya malamu ya mabe tolongola moyibi tolongola badetournema tolongola lokuta totia transparence omoni soki tolongolaki quelque chose topesi compte na ndina balingi eza mabe te pamba te bozali kosala lingomba ezali normal oza na bakambo ebele bamoyen de transport kolia telefone eza mabe te wana mobili voye bango ezali normal kasi soki mbongo ekomi batuni ekomi bakanda bato mosusu bakomi bakela bango bakwakela mpo batunaki na mosusu bakokenda basima lingombo bayebi ntina te pamba te balobaki kaka verite wana ezali soki wana tika ete epesa biso makasi mpe mayele tosalelaka mosala tata simiaa solo wana tata molimo osala kosepela biso na génération na biso oyo to postérité na biso tozwa bénédiction kasi tobenga malédiction te oyo ekozala ete biso mpe nsima okanisi oyebi mbongo lingombo soki lopango okanisi kotikili efamili botango héritage ya malamu malédiction eba malédiction félicitation na banganga nzambe nyonso bakosalela tata simo kimbango kya na nyina solo tika ete tata molimo santo abatela kino mpe baresponsable nyonso ezala ya bamouvement oyo tozosalela tata simo kimbango na solo mpe bandimi nyonso oyo toza kosalela tata molimo
apambola biso nyonso apesa biso kobanga ya nzambe ndenge ekomami na Proverbe chapitre 1 verset 7 nde yango ezali ebandeli ya mayele na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Africa 21 TV, un nouveau monde. Solution ya ba problème na biso ezali pana bakambo wana te. Ya solo. Lisanga ezali très important. Kasi. Et après. Eloko nini kobima. Pamba te di kambuwana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo. Soko tosenye na biso bolimbisi 0 sur 0. Aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba. Mpasi na biso kusila te. Mais misoko binu nyonso tout bozali awa. Bozali université. Pate bo trouver solution na problème o ezali kosala place na mutu mwindu ekozala te. Eloko wana yango wana nde tozali kuluka.